Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà, bonjour, bonjour, la grande famille des Mama BBC, bah bonjour Nabino. Na sekana nous pona na kandate. Oh mon Dieu, mon roi. Bonjour famille Libota, bonjour Bampoichou, bonjour Balandignon Soya BBC Mpoï TV, famille Libota, bonjour. Balandignon Soya va se retrouver dans la vidéo. Oyo. Bah bonjour Nabino, bah bonsoir. Na sekana nunzambe nangai, c'est grave, hein? C'est grave. Famille Libota. Na moni ba message na bino nga déjà nazalaka au plus tard 22h. Nazala déjà kao na nika so ata ko simba téléphone te ou comment pour na mona déjà que nous on préparé heure na nga ya minuit na prier. Na mona ki ba appel, na moni ba message, na moni ba live botinelinga mama BBC. Maîtrise la liawa. Na bien, so bo tumba makuna bo tumba, so bo bomana bo bomana. Parce que je savais que non, l'élo pesa mon colon. Pourquoi Penzambe pe apesi sous souffle de vie l'élo. Nous sommes parmi les vivants. Toye. Toye. Toye Penza. Maman BBC, maman étoile la salle sortie médiatique. Maman étoile la salle sortie médiatique. Wow. Maman BBC au lobaka makambwa solo. Maman étoile la bimi, soit disant que non, ce qui est friendé à Benga qui est, et voilà. Na moni au moins 2 personnes à 3 personnes. Eh ma BBC ba miso sala kolobaka vérité tala makambo yango ebimi. Famille Libota na ngina kotsa na bino eloko moko na kati na bino elempo ishubo landanga bien. Moi personnellement maman BBC. Na ya réseaux sociaux pour na ko détruire batouté. Nga maman BBC na travaillaka kolanda na matière ndenge kotu sur les réseaux sociaux. On fait la part de choses. Batu o balingaka mama BBC te, c'est parce que mama BBC na salaka na okyo bakeno na salaka critique moko o eza logique. Lorsque tozo ka kombo logique automatiquement tozo mona keno na salaka ba critique o eza vrai, donc véridique. Alors le quoi peut mokile nga vérité te yango mona ape batu mususu mama BBC wana mais eza parmi pe famille Libota batu mususu au moins mama BBC moi na zoka ba matière na ba matière ebele parce que za na batu babenga mama BBC matière yango papa mais Nathalie na yate pour na ko détruire nazala ka jité te pour na matière ya koloba keno o eza matière na kozwa ba vie mongo ekota non bandeko omoni musala to sala nzambe pa kotaka biso na musala oyo na musala to sala ba sortie médiatique to bendaka pe masumu to bukaka penza pe masumu na musala oyo ayango mona analinga penza ko kota te ya koloba ya koteka molimo na nga na réseaux sociaux. Je peux pas faire ça. Pourquoi bandeko musu ba teka milimo na réseaux sociaux ya obimi o former kaka eloko moko ya lokuta ti te dit que non na okena ngo kaka boy. Ne bato toloba ke non bateka milimo. Pourquoi je dis ça? Parce que ce qui na yene eloko moko na lobi ke no bandeko boye malgré na kolobango na parabole. Au moins bato mususu ba comprendre mama BBC, bato mususu ba mama BBC pe mama wana pe mama parmi pa bato ba famille Libota. Pe kaka sou parmi bato nga famille Libota bon na pe ke non likambo ebimi textuellement kane mama BBC bi alobaki boye kolanda mama BBC na privé, mama BBC olobaki ya solo mama BBC. Je vous dis et je vous le répète, nana ya réseaux sociaux pour na ko détruire batouté.
Bon, je sais que les appellent la famille libota batum sous pe balinga ma BBC. Naza kunate parce que compréhension na yo. Mais nga na ki pona détruire batute, nga naza famille libota, naza communicatrice ya Bélard. Na olo bango. Et lorsque na mi benga communicatrice, na ye pona ko détruire Belvité. Je dois protéger Belvité tinati. Tinati. Naza encore bato misusu te a protéger ka star na été a ya côté ka ya ko exposer star na niveau moko bozo mona que non aza même pas na besoin star ango ake na star ango wapi de par là vous allez vite comprendre que non est-ce qu'aza star na est-ce qu'a linga kai parce que la première des choses c'est l'amour et amour nini amour vrai. Maman BBC, maman étoile la salle sortie médiatique. Oui, maman étoile la salle sortie médiatique. Na lundi, sortie médiatique à maman étoile. Mais tant qu'une personne, ceux qui na kolobake non, na intervenir na sortie médiatique à maman étoile. Na okene nango na négativité. Et ceux qui na lobi que non na okene nango na négativité. Na ebi pourquoi na lobi bongo. Mais il y a des gens qui ont côté dans les commentaires. C'est tout le monde va applaudir pour la maman étoile. C'est tout le monde va dire maman étoile bravo, maman étoile boye, maman étoile courage, maman étoile oui. À ça les sorties médiatiques parce que on a insulté Belleville à cause d'elle, à cause de sa présence chez SB. Ou encore à cause de sa présence chez ceux qui chez les Zabakouks et l'Omo à Bongo. Bopé Sanga Matoi, la grande famille. Bopesanga matoi parce que na oluba et na osa critique moko eza logique sortir maman étoile moi personnellement maman BBC ceux qui na koloba na luba côté positivité na oluba na nuka ke non merci na nuka pour na courage na e oya bimaki mais courage oya bimaki wana eza à cause des insultes. Il y a lobby abimi pour na ba insulte. Abimi pour na ba insulte. Oh ba fingi bella parce que elle avait piétiné wapi na c'est où na les Abakouk. Na moni ba commentaire na bi congolais, il faut qu'à mutu à réfléchir na place na bino. Je ne viens pas condamner maman étoile. Ponanga, il fallait vendre kimia. Il fallait pas ça à ta sortie médiatique nazo luba. Ponanga maman étoile, il fallait pas ça la sortie médiatique. La grande famille, tous à la vraie. Tous à la vraie. Tous mes manana mou PPT. Na courage na zoakiana abimi. Elle n'est pas la première comédienne oyo akeko jouer et pas si là après tamoulaï ba fingaï ou bien ba finga bela. Aza ya libosote. Aza ya libosote. Moko bandeko to sala ka ba sortie médiatique to sala ka ba hypocrite biso ba communicateur ngane tinga maman BBC na oloba donnez-moi le temps de parler famille libota ou encore muto olanda maman BBC azana maele akoloba ke non maman BBC azoloba ya solo et na okomisa bino tina suka bo comprendre pourquoi na oloba ndenge na okende boy oui nga maman BBC na bimaki na lobaki yango très bien. Nalobaki que non, Vincent Zobenga artiste. Et pour votre information, les Abakou qu'on a de SB, Eza Silate. Eza Vincent. Les Abakou de SB, Eza Silate, Eza Vincent. Parce que na komi mutumoko que non, so likambo eza na banda suko bomba te na loba kaka. Bao bako zwango bazui, bao bako zwango te bao bako douter ango ba douter mais un bon jour de bozongela ango bi alobaka. Na ozobi nota inera parce que ya kolobeze belé. Nzambe pesanga ka makasi Boyebi nini la grande famille. Na yebisa ki bino na lobi ke Vincent Zobenga bato. Eza déjà na coulisse ou encore na plan o basi ba planifier yena sila. Yo benga tango akoya comme ça ngapi na osa nini na obengisi siko na SB. Bomo na pourquoi na moni que non sortie médiatique sous o ya maman étoile babandi suko finga maman étoile. C'est par là bo pesa nga raison na lobi que non maman étoile azaki mutu moko peka ya kubimate.
Bomoni mama étoile kobima. Eza ya koya kolobela sila. Soki oza na besoin nga na sakana na jouer et pas na yo, na ko jouer pas na yo. Please, parle avec tes communicateurs ou bien ba fan na yo, ba arrêter comportement ya ko nini, ya ko finga. Moi je n'ai pas un problème avec toi. Naza na problème na yo te. Bon moni sortie médiatique na moni maman étoile a sali sortie médiatique. Oui, a sali sortie médiatique. Mais ezaki occasion. Eza occasion na minute oyo. Eza occasion ya artiste tout. Oya jouaka isusu na SBT. Eke ba bengi ye kuna na minute oyo. Eza occasion ya kozongisa sila na nzela. Yango nazolo bakeno, les artistes ce sont toujours des hypocrites. Bande konga na ocha mai na munoko te. Bo s'attendre te que non maman bébé sa koya koloba ke non. Bon moni maman étoile la sali bien. Na moni eloko maman étoile la sali ya bien wana te. Je le dis à haute voix. Na ozala hypocrite parce que naza communicatrice, naza mutu on a sala ka sortie médiatique, il faut na sala la part des choses. Maman étoile, avant maman étoile, il y a eu Dacosta, il y a eu Gesho. Avant Koutou Dacosta, avant Gesho ba kende ko jouer kuna, c'était connu na biso nyonso à part biso ba landi, à part bango ba comédien. Mais toye ba ki déjà que non, si la a commis ko travailler na Vincent. Mirmir et tambola ki parce que biso toza libanda toye baraté, mais bango nde basa na kati wana de bouche à l'oreille ba ebi que non, Vincent azo travailler na sila. Plan ya Vincent eza boye. Déjà tozaki to sto lobi to belelaki. Et na bango moko pe ba comédien ba yoka ki yango de bouche à l'oreille parce que baza na secrété. Parce que lorsque ozo appel ya Vincent, automatiquement tu dois te dire que non, eza Vincent eza sila. Bandeko, je ne condamne pas. Nazo sala émission nanga, nazo critiquer nango na logique. Artiste kobima ko kende ko jouer et pas si là, c'est pas un problème. Bozo continuer ko tika si là na ignorance. Complexe moko eza wana. Eza occasion ya kozongisa si la nanzila du fait que atie manduki na ena se. C'est pas à nous, voire même les abakouk. Les abakwiti ou encore ba communicateur nae de ba solana si la tant que ba communicateur nae ba fan nae ba bungisa ye des gens là et ça qui occasion il y a comédien tout o ayebi kaka ke no Vincent bengi te Vincent yo zo benga eza ko kende ko sala pas eza ko kende ko jouer pas si là naza na problème na si la te mais lorsque nazo ya kuna après présence nanga kuna ça sera des insultes sur les réseaux sociaux. Vous êtes les éducatrices de la masse, il faut na lubango. Et ça occasion à que non, bozongi ça n'a pas sens qui bo moto. Ngana ya oloba te que non, maman étoile. Non, la grande famille, tout ça à la part des choses. Tout ça à la part des choses. Mais abimi, kobimana abimi, aye pona koloba que non, il faut arrêter d'insulter Belleville. En même temps, il y a mon lobi que non, famille Libota, Belleville a finga maka déjà. Belleville a finga maka déjà. Il y a lelo et bakisa mika parce que il y a lelo et bakisa mi parce que ngana nyati makolo nanga kuna ba fingi siko po nanga lisusu. Déjà ba lancer bino un message que no Belleville azalaka déjà insulté. Siko ya bino nini ya sikabomoni wana. Nini ya sikabomoni wana. Na courage ya mama étoile, na sagesse ya mama étoile, po nanga ezaki occasion ya koloba ke non. À part bande kwa mibali bakoki te, ya za mwasi. Ezaki occasion ya mama étoile de lancer un message fort et pas si là. Po na ba communicateur na ye, na ba fan na ye. Po na bien musala na ye. Et non pas koya kolobela batuke, oh ndenge zawana nakomi na nani Vincent benginga na eko kende e ndenge expliquer wana ngana moni eloko ya malonga te ke no ya koloba ke no soki nini no na moni nanga te na obatela munoko nanga poso na bina kinango likolo na kinango likolo ezaki moment o mama étoile
na courage wana zui ya ko sa sortie médiatique de lancer un message fort. Et pourquoi même pas ya ko loba keno si là tu m'as appelé ce samedi. À vrai dire maman nanga tension nanga na kokite. Bela afingami. Eza moment ya biso to bongisa musala na biso. Toza na yo problème te. Toza bien nous les artistes mais ba fan na yo bazo bebisa biso, bazo bebisa la biso musala. Ça pourrait être mieux. Oza na besoin na biso ba artiste. Toza biso tozo sungana. Solo na batu na yo. Solo na batu na yo. Pour alobi depuis mardi azo kokozwa fonte. À quoi bon je suis des soukuna? Parce que bango eza lotomo ya ba insulte. Eza lotomo ya ba insulte. Sortie médiatique kaka oyo asali oyo. Babandi ko finga boyoka oba boyoka boze anachela bino oba lobi. Pour vous dire que non famille nani bandeko bolimbisanga ba oba comprendre nani critique nanga ote eza pasi. Ba oba comprendre critique nanga eza logique. Critique nanga eza logique, eza moment où il fallait lancer ce message ou encore édiquer si là. Bazongise ki bo moto. Ya que non aye ba ko respecter ba artiste parce que azan a besoin ba artiste. Ce qui y a azan a besoin ba artiste a lancer message ou bien azala together na ba comédien nyonso. Eza occasion, eza moment oyo il fallait sans sa ki bo moto ya si la ezonga. Tala siko Vincent Abengiye mbala moko yepe a introduire dossier ya koloba ke non aya pe ko jouer na SB. Abanina ko welisa mbangu ko bimisa mbongo na sac apesa déjà Mama Étoile pour que non samedi oya ko jouer na SB. A profiter le fait kaka zo bimisa mbongo mbangu akanga déjà Mama Étoile. Mais Mama Étoile sortie médiatique na yo ma chérie. Mama Étoile ponanga tu devais lancer un fort message. Ponanga kuti falo lo bakeno na samedi ngo pe na ko yate. Jusqu'à tel point que nano ozwa courage ya kosolana batu na yo. Ngana yebisa ki bino na lobi ke no bomoni vidéo ezo tambola wana ya Mama Étoile tanga zo jouer na SB. Bota le longi ya Mama Étoile. Bomona ke no a se retrouver on dirait à côté place moko bo il fallait pas. Elle n'était pas dans son assiette. Alobi nini, alobi bande kona koma ki na ba tableau ya suka, mémoire nange zaki sou bien te parce que ba téléphone ba appelle les kaki. Mais ezaki moment ya ko bima pona kwa koloba ke non. Non, on continue boité. Si là, j'ai pas un problème avec toi. Ce qui va ko finga, ba finga. Mais si là, aye ba ke non, Mama Étoile la boya, pona, ba tunanga ba finga ka. Ce qui bobimi, 2-3 personnes bobimi, bo sali bongo. Si là, ozonga mutute, a ozonga mutu. Namoi nangelo kwa malunga anate. Famille bota bo memana na nini te eza occasion nga na lobango na be mission nga butu loko amoyi bana makambo e bana na lobi ke non il y a personne oya ko éduquer si la à part bande baninga na ye ba collègue na ye bango nde bakozongisa si la na nzela et c'est ça l'occasion ya kozongisa si la na nzela mais ba okoma na level wana te ya kozongisa si la na nzela ou encore elle ne pouvait pas qu'à ça la sortie médiatique parce que sortie médiatique elle vient encore informer na bato ba finga qui est que non les samedis je serai là. C'est quoi maintenant les trucs? C'est quoi? Parce que babalou qui sous supona kwa koloba keno belvi muto atindi abima aya koloba. Mais pour nangana on a sorti médiatique ya Mama Étoile, j'ai pas aimé ça. Parce que il y a rien de spécial na kacha sortie médiatique nae. Il y a rien de nouveau. Bino boyo kinini ya malunga wana. Ya malonga oyo to neti nga. Ta on oyo ka Mama Étoile la sali sortie médiatique. Oh boye nga bien etumba makuna. Mama BBC alobi pe kaka Vincent muto abenga ki kaka nengo lobaki. Nga na yoki nangelo kwa malonga te na sortie médiatique ya Mama Étoile. Ya malonga inga ozala keno na konyata lisusu na SBT pour na ba insulte na bino. Comme ça va continuer na ba insulte. C'est ça balinga ba édiquer. Ce qu'on a minute on a sorti médiatique ango. A ofingama. Siko à quoi bon? Ezaki mi avant d'anae.
sortie médiatique na linga ozala ke non na koya lisusu na SBT siko ba mafingo ezo bima siko na minicho elinga siko ko balana parce que elle a refusé alobi na konyata te pona ba insulte to landa qu'est-ce qui se passe là linazo kaka oh étoile maman étoile yo biteke déjà ba finga la guerre déjà qui n'a que belle vie ba finga ka déjà bandakala boye bien ngote boye ça les missions ya hypocrisie au lobaki ba fingi belle vie pour ngai pour na yo yo za terre de bosso ba finga la belle vie so ba moni ya rejouer ko to ba tu nyos ba ke belle vie kanga ba comédie belé afuta ba 2-3 films qui ne connaît pas ça oui ça que so ba bengi bino moi et besoin de disponibilité ça te pour année bakanga kinga depuis les 8 les 16 dans la musala boska ba hypocrisie à débat d'accord ça va rejouer ah on a déjà pas coulé ba finga avec la belle vie et ça est né mutu nyonso to bi ke belle vie akanga iso to mone ba fongoli ya ko jouer koto ata so ba fingi belle vie o ça il faut yo capable que ba fingi belle vie pour nanga boy capable pour belle vie yo ko so ndeni otika ba kijale lo ana ba hypocrisie bino ndi bo songa ba comédien na te boko sera ba fanatique makambo bino monde ba comédien boza ba hypocrite entre vous boy lo bela ba tu sais que non évitez ça oh yo évitez que faire ça comment on travailler en collaboration pendant mams yom tazo songa ba les abakude technique boyoki bandeko ngana salela ka sentimate na lobango sortie médiatique ya Maman Étoile rien nothing et l'autre côté sortie médiatique ya Maman Étoile elinga beta peze ngo pesa makambu soki regret o azanango aleli na émission regret o azanango il fallait y a sali sortie médiatique alobi ba insulte leki na koki kopé maté Bellevie a fingami et voilà ngani na zabu na signer contrat pas Bellevie ngana ko tourner partout ba robenganga mais awa ndenge komi boye hein et puis boyebi déjà que non Vincent déjà zo travailler na sila a bengi et ça problème te to boya te to boyite le problème n'est que non to 8 ans plus de 5 ans yaba comédien ba ofingama na ngambo asila ba papa elombe ba papa masumu banani mama bébé ça répétaka ba artiste binonde boko éduquer sila boko éduquer sila ndenge nini boko éduquer sila ya koloba keno abengi bino webite sila bongisa na ba fan na yo ba fan no bazana respecter désolé to yoki to mona ki pe gesho lo baka ke non boye mais boyoka ki na sima ya gesho Bellevie elle a été encore insultée. Tant que tu as comédien baza ba hypocrite effectivement boza ba hypocrite. Ngana moni nange loko malunga wana te. Sortie médiatique ya Maman Étoile ngoza la kenon les abakuku lokwa bo fingi nazangi kopé ma tension et mati. Maman na bino abenga nga samedi na oké soute pona ba incite na bino. C'est comme ça on est dick. C'est comme ça on est dick. Et non pas oye au lobby à la fin des comptes que non les samedis je serai encore là. Siko tango ye olobi bongo yango siko kaka babandi ko finga yo yebisanga toza ba hypocrite to solo la pembe pona nga souci na ngeza ke non si la za na besoin si la sa tie manduki na se eza moment oyo il faut bozongise mutu bon mona te ke non vous les artistes bokoko si sa makambo te parce que na ngambu ya sila les gens insultent butu lokola moi ce qui les longs na bana ko finga butu loko amoy na ofinga na obebisela Bellevie musala Bellevie amoni ke non na tie manduki na nga na se na za besoin ba artiste oyo mama BBC please mama nanga soko linga nga protéger musala nanga ko finga ba artiste te ko sala boyete pona musala nanga kende liboso nga mama BBC na osani loba peut-être que non azala vrai ya Bellevie na obaluke la Bellevie na komi na nga ndeko finga makasi soki naza mutu ona linga Bellevie automatiquement na appelle la Bellevie o abenga nga ya koloba mama BBC tika ba makamba ko finga ba artiste nga ne bozo BBC nga musala je vais arrêter soki naza na amour vrai et pas Bellevie soki naza na amour vrai et pas Bellevie na koya susu na Bellevie ngo pe na bandi ko finga e. Alors sortie médiatique ya Maman Étoile ezaki sortie médiatique moko boye asunga sikoyo bango ba comédien ba sunga na koloba ke non nani sila sola na bato na yo trop c'est trop Assel n'est le côté parce qu'elle est venue encore informer aux gens que non le samedi elle sera de l'autre côté
Bande koto etiza mutu. Nathalie n'a pas commentaire. C'est tout le monde. Maman Étoile, nous t'aimons. Oui, moi j'aime Maman Étoile. Pour Nangana Monique, c'était la seule où il fallait azongisa sila nanzela. Le col ba comédien belé baza ba hypocrite. Azwa ki occasion ya ozongisa sila nanzela. A lobby ango na ba parabole mais à éclaircir en côté. A lobby ango na ba parole. Or na ba parabole. Or na ba parabole il fallait fungola ngo azwa pe décision. Ya koloba non. Parce que tout ce temps, à tourner pas si la té, à vivre à côté, à foutre à kanda côté, hein, vous allez vite comprendre que non, je suis pas hypocrite. Nazo, ça la critique nanga logique, véridique. Et ça moment ya kosunga sila. Et ça moment ya kosunga sila avec ces gens. Na batuna ye. Suko botala, ba bimi ba banjo finga Jesus. Asalinine. Asalinine, asali loko mo côté. Or lelo ba émission ni nga salema lelo ya ko finga Maman Étoile ou encore ya ko finga Bella et nga ozala keno Maman Étoile azui courage ya koloba keno a ko tourner sous na SBT to nga elingo make sense ba bima lokwa banzoi ba ya ko finga Maman Étoile abimi biloko alobi wana e ba ye ko fingele lisusu et le samedi elle sera de l'autre côté. Bozo comprendre likambo ngo est-ce que bozo sunga sila bo sunga sila te, c'est-à-dire que non vous les artistes mawa to continuer basamla ene ke se resam ta benga kinga na ina iba ke mam se mo ka sunga ko tourner samedi boy na yo ki parti pour ba finir belle vie mais ya zana pour ba finir était ba offrir au président de la République ba offrir au Maman Denise mon cher président bon bino bolé kanaka c'est quoi ça finir belle vie pour nanga ba finir belle vie pour nanga ta ba finir ala mututi ala personne de public so ba finir aya mala mo ya mabe alongoli. On a beaucoup de quoi mon sang tout s'opendeni. Oui, on les camans en émission. Et puis on les pas à toka. Il évite que ça va pas faire un reste. Nala l'inazo kakao étoile. Boyo qui la grande famille. Siko boye bisanga. Boye bisanga. Nga Mama bébé c'est bon zela nga ite na ya koloba. Mama bébé na ya koyebisa bino keno. Na lobela ki bino. Bomoni. Ce qui est vrai. Maman Étoile. Bande ko sortir Maman Étoile et pelisi nango moto. Et bongisi eloko moko te. Sortir Maman Étoile, on pouvait peut-être s'attendre à koloba keno sortir Maman. Ngana bane kozaka na yo kata place à koloba keno. Loko ya bozo finga nga Mama bino abengi nga samedi na oke souté. Wana nde bosungisi la ya ko comprendre que non ba artiste ebele bazobo ya koya awa pona nini pona ba insulte. Elle a bien dit nakota la sila nakota la Bella baza na problème te, ce sont des fans. Attaque non, si la loba que non qui éduquer ba fan était, mais non la grande famille, nous les communicateurs, soi-disant ba communicatrices, ba connaît foi Dieu, quand même beaucoup qui ko benga biso pona ko pekisa biso ba bêtise mususu parce que na biso batu auto sala ba sortie médiatique, biso ba panzi sango, batu o bazo landa biso, ba ko landa o biso to loba parce que biso nde to ya to lobi. Toza peut-être na monopole wana ya ko loba. To détruire batu combien? Peut-être ba fan ou ya ba fan oui oko gérer bangote mais biso ba communicatrice to ki ko sunga binote na ba insulte. C'est-à-dire que non bon comprendre oh Maman bébé ça zolo ba que non si là elle a au moins un mot à dire na ba communicateur na ye, elle a au moins un mot à dire. Degré de force, elle a au moins un mot à dire. Nazo précisez bien, elle a au moins un mot à dire na ba communicateur nae et non pas na ba fan. Parce que ba fan, ba au fika peut-être na ba commentaire. Mais biso auto ya ka besoin disant ba panzi sango. Tozo ya, il faut to sunga, mais to sunga te. Bon aimer beau partager. Bande ko bo s'attendre te que non Maman bébé ça ko ya ko lo ba boyo ki Maman Étoile. Maman Étoile a périssi de sous moto. Vraie décision à Maman Étoile. Oh il fallait sous ba continuer ko finga e. Il fallait ya ko lo ba que non lo ko bo finginga depuis mardi na tiki phone na okoko simba phone na ngai te na okoka isute. Si la ozande ko na nga mwasi na ça na problème te. Na okoka te ba ma finga o na okoka ngote. Siko awa a finga mi na sortie médiatique na ye et le samedi elle sera de l'autre côté. Bo mona ke non bo sunga si la te. A pesi pe précision ya lobi très bien. Du moins ba benga ye 3 fois.
o akenda te ya liboso ezalaka soki nini nde ba précision apesi wana eye kosala ke non balusaki makambo ya koyeba ke non azoboya kokende kotourne na SB ba incompréhension. So vous comprendre bien okomona ke non si la pardon ezaka o ba memeli mbala moko azwi yango asaleli yango. Maman étoile ndenge apesi a expliquer ndenge ba benga yeso ke pa rock et tout et sali ke non akenda kuna te ba se ko se retrouver ce qui est pas nani yango wana na théâtre comédien moko ayebise pourquoi yozo boya ko jouer na SB. Déjà zaki se ke non aboya kokende ko jouer kuna. Bon comprendre que non reconnaître papa na pembe wana papa na mukolo ya muluba je crois. Bon comprendre que non ba comédien de babomi musala bango moko. Si la aza mutu moko atiaka écoute mingi na négativité, si la aza mutu moko ayoka kabi ya libanda trop. Okoyoka ya libanda mais utiliser pe mind na yo, utiliser pe mutu na yo pose la décision. Bon comprendre que non si la zana ba comédien belé oyo a écarta na musika juste comédien moko aya ebisi kaka ke non na benga ki na phone alobi azana e busy aza occupé alobi azana tanko ya awate comédien alukeli comédien na e problème et pas si là si la ye moko a comprendre en côté mbala moko a s'emporter yango memeli bato ba problème ti lelo ba komana ba tiraillement na ba comédien mususu oza na problème na comédien te mais o écarta e musika na kala sko kande makambo ngo ezokende lobi to mona mama top c'est grave hein? Bande on a aussi la critique moko logique. Na aussi la critique moko logique. Bopesi mama étoile ba courage que non au moins yo bimi alobi nini alobi eloko moko te. Est-ce que asungi communauté te? Est-ce que asungi sila te? Parce qu'on a besoin ya sila ndenge omoni eza occasion mutu lorsque atie mandongi na na se bo bleiri était mais bo faire voir yé. Si la asala combo avant ba communicateur avant ba tunyonso be la sala combo ata ba biso nyonso oyo nan to créer ata ba chaîne na YouTube te. C'est-à-dire Belvia kotika la bela ata lelonga na kangi na nga chaîne na ngai. Belvia kotika la bela si la ndenge azana kotika la sila. Il faut ba tiango na mutu. Basala ba kombo na bango réseaux sociaux ezalate. Pourquoi si là les réseaux sociaux est emporté abebisa ba relation na baninga na ye. Tango azala si la pomba ya scène dollar ba bobano benga nini dollar reine ce qui dollar reine je crois oui. Ba kombo nyonso ba pomba ya scène ba dollar reine ba bekam ba kombo na nyonso réseaux sociaux ezalate. Pourquoi lelo akozala emporter na batu moko boy soit disant ba communicateur na nini tozoka ko diembela peut-être ya kolobaka ke non yango mona nga mama BBC na mi tiaka déjà ke non ne na zaboy na okyo BBC la bela musala te soki na kolingana zota un cas na sima kombo abela na ke nango na propre yango mona nga mama BBC na bima na promotion ko sa la bela ba promotion ba filmer na bima bongo parce que bela asala combo avant YouTube. Bela asala combo avant tozata la solo ya ba chaîne na YouTube te. Skona ki bon moto na nga moko na loba ke non na yeba ka déjà ke non ata lelo na zate bela ko continuer ko zala bela ko tika la bela. Na tiaka ngo na mutu na nga na yebi yango. Yango bomo na nga na mi pesa principe na bima na nga na promotion mingi na promouvoir na sala ba promotion ba film bela. Oh le PCP ba tebele ba posa ba dosa ba promotion et loko na promotion ezalate nga mama BBC ni na bima nango penza na PCP ba tu posa ya osa ba promotion ba filme et famille bota boza wana boyebi ke non mama BBC promotion ba filme pona nini parce que na tia na mutu na ngata lelo na zate Belvie ko kangama pe bela production ko kangama e kangama te Belvie pas capable de rober nga mama BBC j'ai pas besoin ya kombo nga na munoko na yo je vais arrêter lobala za mutu sens te la mutu nga nde na ko banda mbala moko na badi ko finga bela lokwa batu musune bazalaka
Ce qui peut belle paix, azo benga maman BBC te pour maman BBC tika na kombo nanga. C'est parce que quelque part azo mona keno maman BBC na kombo nanga, a ok nango pe bien moi propre malgré tout ça batou. Yango na obanda toujours koloba keno nzambe nanga pambola toujours cette dame là, a pambola a continuer toujours na ko pambola belle vie. Parce que via la réalité, il y a une promotion, il y a défendre. Mais toi, il y a ma fille qui est na kombo belle vie sur les réseaux sociaux. Maman et toi la bimi. Mais maman et toi la yeba ki keno nani Vincent tangoza abenga ki automatiquement Vincent abenga ki ayebi keno eza c'est chez Elisabeth Cook. Ayeba kiango. Ayeba ki. Tout ça la semblante. Famille Libota boze la te que non a koloba parce que ngana loba kiango bien. Vincent de boye to lobango. Avant tabiso to loba déjà bango moko ba artiste comédien ba yeba ki déjà que non Vincent zo travailler na si là. Ce que aujourd'hui coup de fil il y a Vincent c'est-à-dire automatiquement aux autres qui ne ko jouer et pas si là. Elle savait tout ça à la part des choses te. Tout ça la semblante. Tout ça l'assemblage de la grande famille. Maman et toi, c'est notre maman. Mais pour Nanga, c'était la selle, bon, la selle T. Nanga, qui ne moutou pas, qui pensa que non, mieux placé, à ozong, ça si la bien, Nanzela. Tobo ite, artiste et comédien, tout à Kendi. Je crois, bana, oh, peut-être, belle vie à former, peut-être, bana, nande, bako tourner, bako sanin, bako signer, bako contrat. Il y a beaucoup de exemples à l'obi keno, même pas exemple, à expliquer à l'obi keno, ben via la rana boepa, nga benganga kolo zonzing. Ba occupé ça nga tableau nga ba lobi tableau nga za 14h. Mais na za na place mususu mo boy fona ken. Na ok boy na supplier na lobi keno o changa ta na ba 11h pour na boy. Au moins na pe bela ako planifier wana bo pesa e tableau e kolo zonzing akende na e. Donc belle vie na mutu na azo reconnaître ya koloba keno. Nga moko na okoko nene ko sisa makambo na bango te koto bazo tia na ba poche fine boyoki lisusu tango alobi très bien alobi keno alanda ki bela le mercredi alobi mamozo finga mapo na nga bela epsieni eza problème te abakisi pe maloba alobi keno soki ba bengi yo continuer na kokende ko jouer. Mais na réseaux sociaux et bima keno bela apekisaka ba artiste. Parce que ceux qui bela apekisaka bango, pourquoi kena ikomona bela ebse keno mama limbisa bazo fingo ponanga pardon. Mais bela likolo nango ebse keno continue na kokende ko jouer kuna po batu ba longola nano ekivoka koloba keno ngani nakanga kabino. Les messages n'étaient pas forts pour na sila ou encore pour na batu ya sila. Pour un message ngezala fort pour na sila batu kututé. Pour balobi e bandaka na moko. Bomoni nenge dakosta kendaki. Kimia nie. Gesho kimia nie. Maman et toi la bimi aye ko zwa courage ya sa sortie médiatique. Et sortie médiatique na il fallait lancer message fort. Peut-être na batu mutami balé na sima après maman et toi alinga pas lobate. Si la bongisa na ba communicateur na yo. Ba fan était nazo préciser. Parce que ce sont des communicateurs, des communicatrices qui assis dans des babimaka, bazo na ba insulte et puis ils ont comme intoxiqué na ba fan, ba mimani pe na mpepe wana. Bon aimer beau partager. Bon aimer beau partager la grande famille. Tout ça là critique o eza logique et kosunga. Sortie médiatique ya maman étoile et lo kwa malunga na moni wana te. Belle vie afinga maka déjà. Po ye moko pa beti yango na lobini. Famille Libota, belle vie afinga maka déjà. On vous a lancé un message là-bas, non? Belle vie afinga maka déjà. Ce qui a finga mi sous lelo c'est juste parce que ngana kina ko jouer kuna donc il y a lelo afinga mi po na kombo na nga. Mais boye ba keno afinga maka déjà. C'est quoi ce genre de message? Ba message yana pourquoi? Ba rappeler na bino famille Libota que belja finga maka déjà. Et ce qui lelo e bakisami eza po na nga na bimisa ki makolukuna. Mais bobo sana te déjà zalaka afinga maka déjà.
Si vous comprenez les soucis, c'est juste que non. Et ça un moment aussi la tché mamdou qui n'est assez. Les artistes et comédiens, qui tissaient à la température normale. À mata qui trop. Mais beaucoup kate. Vous êtes complexé ou comment là? Vous êtes complexé? Tous ces temps, ceux qui 3 ans, 4 ans, vous jouez à SB du sous-souté. Vous bandez qu'on vivre, vous bandez qu'on vivre. Et c'était, et l'ingos à la paix à l'amiable et à faire voir la personne. Parce qu'elle a une ignorance. Tant que vous avez qui paye d'akosa kinga, c'est-à-dire que non, à ça, zone 600 moto que non, bakosa kinga makambo ebele, aujourd'hui elle se retrouve à ça sous entourée d'artistes et à bienté. Parce que ceux qui ont besoin de ça, bota la peka te que non, na kokende koto boy na kozwa quelque chose, non. Bota la peka ka rendement na binoté. Bota la paix respect na bino. Ça aussi ça compte. Bino bokolo baka ke non na ke koto na lié sakabana, na ke koto na zui, non, quand même. Respect ba somba ango te, respect ba gagna ango. Plus au kende ko luka musala, OK, yo zo kende ko luka musala pour lié sabana avec des insultes. Non. Tu es dans obligation na yo ya koloba ke non, tu as droit ya koloba ke non, ozo sala musala na yo, ozo zo mbongo e fingisa yo te. C'est quoi cette histoire? Bon, maman et toi la salle, asali nini, asali le côté. Ande ko pelisa moto. Est-ce que les abaku ba beteli maboko te? So ki na ba commentaire, tu verras que la famille libota wana bukei bo s'emporter. Non, la grande famille, maman BBC na za mutu ya loyengete na za mutu moko ya sentimate. Na o sala na ngai critique na nga o eza véridique. Ezaki moment ya ko zongisa sila na nzela. Na ba commentaire bino nde bokero maman étoile oui. Espoir na ngata na yoka ki non maman étoile a sali sorti médiakid na moni, c'est-à-dire que non maman étoile a eu décision kuna kitoko. Mais lorsque nous avons eu temps na ya kotala, mais je me suis dit non. Il y a rien. A ok ko sa musala pas si là. Ba ko finga e, a ozambonga ok le sabana, ba finge likolo nango. C'est quoi? Et votre respect. Au beau obligé na nous respect na bino pe quand même. Beau obligé pe respect na bino. Yo kotala kaka boko suka kaka na place akoloba ke non na zombongo ko lesa bana na zombongo ko futa ndako na zombongo ya ko survivre, mais vos respect za wapi? Ouais, toi, maman, toi. Je vais te déjà bassin à la guerre de gens qui n'a que belle vie, bassin à cahier déjà bandakala. Oui, bien ôté. Bon, on s'est des missions à hypocrisie à Olobake. Ma fille belle vie pour n'angaï, pour n'aïo. Yo za terre de bosso ba finir la belle vie on est rouge côté ba tu nous ça que belle vie quand ba comédie belé à footable ba moi ba 2-3 films qui ne connaît pas ça oui ça que sur ba bengi bino moi il besoin la disponibilité ça te pour nini ba quand nga depuis les 8 les 16 dans la musala mais bon comprendre que non belle vie quand la raté que non ya koloba ninga zo ba les 8 les 16 non a jouer et pas dinana. Azo joué pas cher collègue, azo joué pas Cardozo et tout et tout. Batona nyon sobino bomona bangote, bomona ka belle vie. Et ceux qui azaka régulière na belle vie télévision, c'est parce que écriture est ça. C'est parce que écriture est ça. Bino tang bozolo bakeno, tangu nani bozolo bakeno, de 8 jusqu'à les 16 nani calendrier za full. Est-ce que ça n'est pas belle vie? Et ça n'est pas belle vie te? Ceux qui bazaki batumoko baza enfermé pas belle vie mais ba jouer pas cher collègue. Est-ce qu'il faut tout faire réfléchir bino tout ça? On a trouvé un un nonsense. Il est temps yako vanda yako loba belle vie enani sila loko comme na besoin d'artiste ozo fonctionner ozo travailler na Vincent zo benga bato zo pe sa précision te et ça peut question ko pe sa sous précision te bino artiste comédien bozo ye bango déjà que non sila zo travailler na Vincent les abakuku de SB wana eza pe chaîne ya sila te bokanga kama loba na yebisi bino awawa bokanga les abakuku de SB eza ya sila te. Il y a un petit jeu à jouer Kawana. Il y a un peu business dans la tête. Voilà. Tout le monde a pour comprendre. Si aussi là, à Monique, nous avons collaboré avec Vincent. Vincent Zobenga parce qu'il y a un problème dans Bangote. Bino Bozo Kende, Bobeng Dang Vincent Bengi. Boye ba déjà. Ah, vraiment.
nga na yoka akanda na niveau ya raisonnement ba tout ceux qui en assez na yoka akanda makasi tobeleli combien de fois. Donc artiste et comédien ninga za complexé ouais si la tient mando qui nasse ah le quoi tient mando qui nasse so ki abenginga na okende du moins ta tonton d'Acosta toloba aloba ki yango keno lorsque babenga kinga na ebo si la boy na loba ki non mata na scène boité il fallait na to yeba ko solo là du moins ya zo ki ata courage wana. Les artistes et comédiens bo obligé na nous respect na bino mbongo eza na problème te bo obligé na nous respect na bino ata tango Vincent zo benga bino wana c'est parce qu'ayebi faiblesse na bino c'est de l'argent ayebi faiblesse na bino eza mbongo ayebi faiblesse ba yebi bo yebani ke no faiblesse na bino eza mbongo. Les artistes et comédiens nazo interpeller bino bo obligé respect. Bo obligé respect ko la nana ba talent na bino eza nini eza nini pardon vous en avez senga na ba sombelanga thé vert, hein? Thé vert nanga ici, moi je ne fais que prendre le thé vert. Thé vert nanga ici, na binga na baye nanga. Pardon bati. Bonjour dans la grande famille. Bon respect. Bande ko za mbongo mususu o yo ke ko bunda, o ke ko o donc o pese ba énergie na yo nyonso. Eliko na ngo ozala insulter. Pona nini? Pona nini? Ba rappeler to bande ko lobango. Avant ta biso to loba mais bango baza na kati ya boîte. Appel à Vincent automatiquement. Vous devez comprendre. Ce que tant que ça les sorties médiatiques, aider peut-être communauté nanine, aider communauté nelo komorote. O aider si la nanine, o aider si la nelo komorote, o aider belvi ango nanine, o aider pe belvi nelo komorote. Ko aider belvi engo zala keno, le quoi belvi azo zala insulter trop, kaka fo nothing nanga boya sila. Bonyati e pa fila, belvi a fingami. Sila e be la zande konayo. Façon musale zo kende, babiso monsusu to comme insulter po na nini. Et nini ezo zanga bino ba artiste et comédien. Yango na olobaka vous êtes toujours des hypocrites. Bozaka ba hypocrite. Yako vandisa bande kona bino na mibale. Guerre na bango mibale, mga na omona keno ba comédien pe ba sepela kanango, ba hypocrite. Problème nangeza keno, il est temps ya kozongisa sila na nzela. Il est temps ya kozongisa sila na nzela. Les artistes et comédiens bozala na personne na personnalité. Bozala na personnalité. Bochaka loko sambongo libusuti. Po ba luka ba mbongo, ba zo ba lia pe ba kufa batika. Bo luka respect na bino, respect. Bo luka respect. Lelo peut-être maman et toi la lobby que non, na ko jouer le sous na SBT. A ozala insulter. Mais ezala batu oh ba biso ba musuto ya aboyi na ko jouer kuna parce que azozala insulter. Malgré azo problème na silate. Affaire na silate. Affaire voir batu réalité et les cas. Mais ezoama likoro na ngwa lobi azui ba appel. Azui ba appel pas comme possible. Bon utala ka niveau lobi ke non aboyi ko simba phone. Aozu yamba phone kaka numéro o ya yebi. Likoro na ngo lisusu bandeko Seigneur na batela munoko
Maman étoile, au moins colia na balobi que l'on va otindelo colia na au moins nde ba vrai ya bakuku wana. Ya ba communicateur na bango kaka batindela bango ba rouge à lèvres, ba biloko mike batindela ba communicatrice na bango na Congo kuna. Si ebimaka na ba émission. Na monde alelo. Monde oyo ya bakuku bazo finga. Moindre pepe lobi to yeba ate nini yango yoki okwela ba ya ko rappeler o keno na tindela ka okoli. Ya. Na monde yango ya lelo. Ah, mais ma chère. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse. Il est temps maintenant, hein, yanga maman BBC, n'a qu'à interpeller les artistes et comédiens. Il faut obliger respect. Ou bien, ngande na yako la kisabino ke non, vous en avez besoin yako appliquer ou encore yako lobby la batuba respecter bino. Nous les artistes, biso ba fan, biso ba tout total la kabino, on vous doit du respect na musalo bo sala. Soki ba opesa bino respecter pardon. Pardon. Ba les abakou bango ne bongo bazwaka batu na bango. Président na bango ba sasia na CTA. Président na bango o tamila ba vandi na ba bengi président. E ko banda ko bima. O ba cotisation boy, aliambongo boy, asenga ki billet boy. Mais tant bazaki na pona ko somba mutu bango ba somba mutu na mbongo. Mais une fois e baby ba ko rappeler ata andawe ata sous-vêtement batindela ki ba ko rappeler o a. Façon monde na bino ezokende, façon ya guerre ezokende ya SB peut-être na famille Libota. Ba o bazo mema likambo mabe, ce sont les abato asila. Ba somaka batu na mbongo. Est-ce que maman étoile il fallait ya koloba ke non, ba vrai abakuku eza ba o et vrai abakuku eza maman étoile na otindelo koli. Ti lelo bo sutuka koli na monde alelo. Mais non, la grande famille bolimbisanga. Famille Libota, moi ngana lobaka na salaka na ngai et critique o eza logique. Ça pourrait être mieux maman étoile. Na moni nange loko malunga ya sortie médiatique ya maman étoile te. Sortie médiatique ya maman étoile o to ninga to zaire nga o ningana. Ezaki ke non. Si la na oyate sola na batu na yo pona respect nanga. Pona respect nanga. Oye au lobby à la fin des comptes lobby que non attendez bozo finga ngana lobby ngana ko kindi samedi na okindi mama respect zapi ezate bango moko pe bango na ba pedisi lo life ba pedisi babandi o finga yo babandi o finga ba o rappeler yo pe bandeko bo partager na émission na nga bandeko na oki ozala hypocrite te tokoki ko réfléchir biso nyonso ndenge moko te nga naza mutu wana te ya koloba ke non place na kuti ba buriki bazo réfléchir nga pena koma buriki jaja eleka te il faut na bimisa ata moi maele na nga muke na ata na 100 personnes baza ba buriki nga ta ya muke wana so bobeta nga masasi bobeta mais du moins na sali na nga critique o eza logique. Aye ko sunga belvite asungi belvite ya koloba ke no ba finga bimi po ba finga belvite belo a finga maka déjà a rappeler pe biso koloba ke no be la finga maka déjà yangeza kaka parce que boy oui totalité eloko wana teneti nga mama bébé c'est ce qu'on pona respect na yo moko mama étoile ba yebisi bino ke no ba kwiti ba yo kaka baba kwiti baza bato moko boye na minute baba lukaka na minute ye moko sherika bima alobani ba finga mati à la fin des comptes alandi mama o talela ngai atalela yo nzoto ezo si la souci stress mais talela ngai ozo décision te. Le message était clair ya koloba ke non bino siko bozo finga ngai toloba ngo awa tolemba Muntu oyo aza na droit na minute oyo ezate ke no sila abenga baleza bakwiti alebisa bango agangela nde ba communicateur na ye. Ba communicateur
Nenka tozalaka boye bandeko famille libota moko na ka famille libota botika boye famille libota boza pona belle vie famille libota boye famille libota bolanda kapé boyo kakati maman bébé solo beli biso ya solo c'est-à-dire que non si là lorsqu'elle va parler avec ses communicateurs ses communicatrices à lancer message na te bandeko bo bébé selanga busala oyo nyonso bango bayaka bato bavandeli bango na ba live ba 300 personnes 400 personnes wana bakoyo kapeti ba ovanda na se ba otosa baza emporté na o ba communicateur ba o memela bango. Ça se passe comme ça. Nga na mona ngo eza trop facile. Eza loko ekomema mutu na ezo mutu te. Na on peut exemple nanga. Ka ne bino bozola ndanga lelo awa. Na bandi ofinga nazo finga nga na finga kana finga. Na otombola musala bela te. Nazo intoxiqué pe bino. Na o na lobby. Il y aura peut-être bato mususu ba comprendre maman bébé ça qui na ngondenge nini mais il y aura bato a mayele ba lobate maman bébé ça fongoli poké o eza ya solo pona musala ya bango ebonga les artistes comédiens bango moko defo ba bongisa musala bazana no ba hypocrite bino boko tchaka ka boko welela kaka mbongo mais respect zate si bino ke no respect basomba yango respect basomba te respect baganya yango. La grande famille bolimbisa soki bo s'attendrait que non maman bébé c'est na kwa ko beta maboko non il y a rien to sunga il faut to sunga ba artiste et comédien boza la free of mind eza moment ya ko éduquer si là voire même ata Vincent wana pour aider bino bo réfléchir. Maman et toi tant ba bengi Vincent bengi avec qui voit à Vincent automatiquement il fallait le ba que note nani Vincent azo jouer na nani na sila na oké ko jouer pas et pas Vincent te na oké ko jouer n'est pas sila to yebi yango ce qui beaucoup kota na chaîne ya Vincent so ko sous ba film te a travailler plus na SB na ceux qui les abakou de SB. Comme pour dire que non, ils ont étrangeté. Il y a lorsque Vincent Benga qui est. Elle pouvait aussi refuser. Ou encore à l'ingaki peut-être que non, ils ont un moment, beau petit courage. Ils ont un moment, il y a ce qu'on éduquer si là, qu'on éduquer c'est trop dur. Peut-être, nasunga si là, à comprendre. Nous sommes une famille. Moussala oyo, tala batuna inde ba obebi sele moussala. Parce qu'elle a bien dit à Kolobake, non? Ce qu'on dit, bozo finganga ya. Samedi, si la sa benginga. Alinga pesa nga kutumbongo, na boyi, na bike non, na koya. En même temps, le bike non, le quoi bino bo fingaka. Ce qui nga siko na epsi bino ke non na okende kuna samedi te. Et ça ndeni, bo finga belle vie. Ya Kolobake non belle vie a pekisinga. Bo talaka ndenge abimi bo bali belle vie muta ebisi ke non abima. N'habitez ce que vous comprenez place nganaza. Na sali atanen même pas promotion à film, tout ça total qui lobby maîtrière. Moi je suis plus na promotion. Bozola dans la grande famille. Alors le quoi déjà na komi ko chité na lobby mingi na sali promotion te na osa la promotion na chez Mpoi News TV. Na ok ko sala moi promotion ya chez Mpoi News TV, il y a film na biso maîtrière la grande famille. Tous à la lelo total la 13e épisode total la suite ya film ndenge kinde vraiment makambu oyo ya mama étoile boy les abakuku mama étoile a saini lo morote pour nanga il fallait kaka vanda na ekimia il fallait pas ça sortie médiatique wana ningo za la keno si la nakoya te parce que na eu trop des attaques na eu ba insulte belé solo na batuna yo ceux qui ba ko arrêter na oya na za na problème na yo te na za ndeko na yo. Alors lorsque tu viens tu informes aux gens liko na ngo ba bimi su ba ko attaquer yo na kombo kaka nani ya belle vie siko botala famille libota bolimbisanga. Moi je suis un peu trop véridique na oki ko réfléchir le quoi bato mususu te façon nga na moneli makambu mama étoile aza moko ya famille libota tolinga mama étoile bien pour nga espoir na ngeza ki no mama étoile ndaza ki mutu moko il fallait akweyisa penza. Alors attendons voir ba artiste bazotala kaka avantage ya mabumu na bango baotala avantage ya respect na bango te baotala avantage ya respect na bango te bazo obligé respect na bango te
Alors bref, c'était au moins ça. Bandeko nazo qui ne kosa sous promotion ya film na biso metrière na Chimpoi News TV. Tout kutana kuna pour dans quelques minutes naza kuna. Comme ça tout solo là, tout ça là dans nos commentaires ya Linda Oyo. Hey, c'est grave. C'est grave. Metrière nde makambo toko na distraction te et bi bango moko ba comédien à Monique non bazo yeba iloko ba oluka na ba vie na bango te. Alors, c'est au moins ça, je vous aime bien la grande famille. Bah bon début à week-end, hein? Bah bon début à week-end. Tout coutani Chimpoi News TV. Bisous. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.